Congolais, okoki ko ina fachi melinga mboka na yo. Quand le président de la République, en tant que personne morale, azali injurier, humilier dans les réseaux sociaux, et c'est pelisaka yote, surtout bino bata opposition. Na yebisa bino vérité. Nani yebisi bino que fachi kokoma na Angola, ezali soni. Non. Nani yebisi bino que les services de sécurité à chef de l'État, eye bakite, Ernini ke Kagame kokoma. Te bozo komikosa. Il a fallu le président de la République azalaye moko sur place, atia makolonaye na Angola pour confirmer que moi j'étais là. Je suis arrivé. Soko tali na liboso vers 12h 13h. Et bandaki déjà kolobama que le président Félix n'est pas arrivé. Alors, bolingaki baloba ki akoma kite, yangwana koma ki pona ko confirmer. C'est pour vous dire mutozo yo kasoni na moma oyo comme on a Kagame ezali fachite. Moi, je félicite l'intelligence et la diplomatie au ezali tout autour de Mukonzi. Na oyo Mukonzi akamataki. Kokende na Angola, malgré que Kagame alingaka komate, le président savait ça depuis longtemps, ezali réussite totale. Opposition, bon s'opposer na la personne de Félix Antoine Tshisekedi, mais et non au président de la République. Donc, pour Nabino, bozo monate, attaque à Kagame oyo. Ne pas venir en Angola, côté cesser les feux. C'est-à-dire, hein, il continue la guerre. Donc, pour Nabino, bato este ba continue kokufa. Bino ba opposa ba Matata ba Moïse Katumbi ba Fayulu, bozo ke dosala ka meeting, fa Kabila fachi akende. Fachi akende wapi? Ako kende asilisi mission na ye, azali éternel na kitite. Mais Congo éthique la Congo, intégrité à Congo ezomate. Bino bozo landate ba plan o mindele bazana ngo pona Congo. Bango pona Congo. Il faut ba kweisa makamunyoso ekweya ba boto la este ya mboka balobi Rwanda mboka ngweza muke il faut ba kamata ndambu c'est ce que Sarkozy alobi na munoko nae bino déclaration des OM sabino lokote bomoni bino ba opposant bomi kanisa teke bozama ele koleka batu nyonso les sang des ressortissants est mes frères ekwe mingi yambaloyo botika ba makamuna bino wana bozala uni pour que tome mboka liboso développement mboko e kosale mandenge nini. Aussi longtemps que guerre par-ci, guerre par-là, il faut développer ça une réalité. Tala tozolo ba makambo arena. Pour que mbongo kokende kotonga arena. Ezali sacrifice munene. Mais ce qui to lobby, fachitika développement nous surtout se concentrer na est. Mais bino ba opposa boko ganga lisusu. Bo sala très attention. Aimons notre pays. Masolo ya sikaye na Kinshasa. Avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Peuple congolais, peut-être yo zalaka na Congo mususu, biso tozali kaka na Congo mukoka ko République démocratique du Congo. O ezali dirigé na Félix Antoine Tshisekedi. Tozala mususu te. Tozala mususu te. Je ne comprends pas comment est-ce que peuple congolais comme une immoralité moko na niveau moko tu ne peux même plus comprendre. Toute la journée congolais au tikali kana réseaux sociaux ko finga ko salire ko humilier ko lobama be ya mboka na yo parce que moi je parle du pays parce que soko ko humilier mkonzi mboka na yo ozali pe ko humilier mboka na yo. Vous êtes en train de faire semblant de ne pas comprendre la réalité.
il y a ce qui s'est passé réellement en Angola. Analyse nini yo zo sala yo. Qu'est-ce qui te montre que c'est Kagame qui a gagné? Oh, Abeti Fati 12. Oh, biloko wana obimisi yango wapi ndeko na ngai. Toboyeli yo te kozala opposant. Tolobi pete que Fati azana 10 sur 10, non. Fati azana 10 sur 10 te, mais azali en dessous de la moyenne te. Assi asali quand même 2, 3, 4 choses. 5 choses. Oyo koki komono lobi quand même cette personne, hein, na 6 ans asali. Na moment ndako ya batu ezalaka ezo zika, batu batika kananu ba différence pembeni, batali d'abord l'intérêt général. Ba Congolais. Est-ce qu'il y a solo bozala mawa? Ya bande konabino ya est. Bande konabiso oyo basana Goma na minito oyo bazo souffrir. Non seulement bazo souffrir na makambo ya guerre. Asi akimi déjà guerre. Akomi na kamba déplacé. M23 elandi eti na kamba déplacé. Ebomeli na kamba déplacé etindi ba bombe babwaki ba bombe batu bazoki na bakamba déplacé. Ba mususu na minito ndenge baze kola na kamwa tante na yatika kindaku na ye. Bana babandi ko bela bakufi. Bana mususu bazotanga te. Je m'excuse. Ba jeune fille violée. Avenir mobimba jeunesse, ba jeune na kati na baka. Et comme il dévié, est-ce qu'au moins tu peux te prendre 2 minutes autant la méchanceté à Kagame. Ah, nenge bino bozolo ba ke Kagame a gagné ou bien Kagame ndazali plus bon que le Kafati. Si tu savais ce qui se passe na Kigali na kati na mboka na ye moko. Olungako lo babongo te. Ba Rwandais bango moko bakomi koloba, je ne sais pas si olandaki un analyste rwandais na ba après-midi awa. Il y a des analystes rwandais balobi Kagame azotinda ba soda ya Rwanda na front. Ba soda ya Rwanda ba coopérer na ba soda congolais. Bazalendo na ba FRDC. Boki misabiso biso tokobunda na bino te toza ba ennemi te. Tozo mona na biso ta raison moko te akobunda bitumba oyo. Est-ce que yo yebi que plus de 500 militaires rwandais bakimi déjà bakomi na Uganda na front. Bakomi na Uganda na camp militaire. Ba préféré bazala ba réfugié que kozonga na mboka Kagame. Est-ce que yo yebi combien de serviteurs de Dieu rwandais? Combien de peuples rwandais au bazali contre politique à Kagame? Mais yo Congolais pour na mutema mabe, pour na positionnement politique, olingi kaka parti politique non des à la tête, olingi kaka président autorité morale non des à la président, ozo inafatif acha sali onini. Tondimi ya de détournement. Tondimi ezali na ba makambo ebele biso moko pe ba Tshisekedi se ba fasciste ya solo, tozala ngo d'accord te. Mais cela ne te donne pas raison. Yako sacrifier moka na yo na moment oyo eskato zali. Oyo Kagame a se décidé à boy négociation. Il préfère plutôt qu'on continue comme mabande kono ba congolais na Goma. Au lieu de réfléchir dans l'ensemble, qu'est-ce que nous devons faire? Bino omi bendi pour bo finga akafati. Nzambe azali. Nzambe azali. Naba oyo bazeko seka elobi bakom kozongele malembe. Lelo je félicite. C'était hier dimanche. Je félicite Roland Dalo, le pasteur. Ici je peux vous appeler pasteur Roland Dalo. Pasteur, tozana esengo. Comment église nyo se telemi quelques minutes pour na ko prier pour le président Fati. Voilà eloko tozeko zela to mona yo ozo sala. Soki papa spirituel et président zo sala musala na ye biso nyo sotolobi amen. Peut ko respecter yo. Soki to moni défaillance to koloba kaka. Tolobi bravo et félicitations église Mobimba Philadelphie. Nde loko biso tolingi to mona. Priez, jeûnez, criez, pleurez pour le président Fati parce qu'il est fidèle de votre église. Ah là, on est d'accord.
Et nous disons, pasteur Roland Allo, merci beaucoup pour Naïlo Kwanosali. Fachi est notre, Fachi politiquement, mais spirituellement, Azali Mwana Nzambe Abiso Nyoso, mais il est fils de votre église. Quand vous priez pour lui, nous disons bravo. C'est la toute première fois dans mon église, il a depuis mon télémi, mon sambeli pour Fachi, depuis 6 ans. Donc il a fallu tout l'oba pour Boyoka. Merci pour Boyoka ki. Bande Koranga Ingara zo pesa bino information vraie et outil na source. Bazalendo balobina yebisa Fachi boye. Président Fachi on a lobby ezanga ite. Ezali bazalendo soko lingi ba preuve, vous savez où me trouver. Moi je vais vous donner ma preuve. Balobi président Fachi. Sunga bango basilisa guerre oyo ya Goma avec succès. Ko silisa ngo avec succès, c'est-à-dire babengana munguna libanda ya terrain. Balobi awa nenge tozolo banayo. Bi arme zali otinel bango ba arme belé. Ba soda bazali ebele. Iya tout bazangi eloko moko te kolia bazolia kitoko. Me basengi yo eloko moko kaka. Longola bango, longolela bango Général Faye. Balobi nde mutu azali ko bloquer avancement makamu nyonso. Basengi yo Général Chirimwami akoma kaka des opérations lokola na Ituri kaka eboko luboya ndazalaka chargé des opérations pe. Soki osali kaka ndengwana balobi ba pesio 2 semaines ba ko récupérer Bunagana na place nyonso. O nazo yebiso Fachi ezali bazalendo bazalaki na tennis civil bakoti na Bunagana bamoni nyonso. Balobi nini nde bamoni na kati ya Bunagana bakota ki ebele. Bamoni ba Rwandais bazana bango ebele kuna te. Batu batondi na Bunagana ezali ba Ougandais. Balobi ne faites pas confiance aux Ougandais. Bango pe bazali problème. Bango pe bazolia na sima mu Congo, surtout balobi na yebisa yo mwana Museveni oko comprendre ni na zoloba. Bino bakonzi bozali pe mena Fachi. Message on apesi bino pe basi bapesa bino yango. Batangalinga komba 2-3 personnes. Pona nini bozo komisa message on n'est pas Fachi te. Bango balobi depuis olongolaka colonel oyo bobimisaka azalaka commandant oyo azali corps diplomatique na frontière wana. Pona nini bonome mususu te. Place wana ezali vide. Botia colonel mususu oyo akozala responsable à Bunagana. Il sait comment est-ce qu'elle va commencer à se battre pour qu'il a récupéré wana na ndenge ya mayele. Ezanga te mutu nazoloba nazoloba bazalendo bakotaki na Bunagana ebele. Balobi président ordre kaka baza déjà na kati. Tubamboka mike nyonso wana basi ba récupérer président. Balobi soko sungi bango bakosalela bakolakisa yo honneur. Balobi na kati na Bunagana ba Rwandais basi bandi kofongola ba izine. Babandi déjà osa ba izina ba masanga. Ba izina ba mai on dirait basi ba yepa na bango. Fachi bo sala mbangu bo récupérer kuna. Ndebo balobi na yebisa yo. Ba numéro ezali, ba audio ezali, ba vidéo ezali. Ba soda na biso baza na front, balobi moral na bango ezali likolo, sunga bango kaka Général Faye abima, bako bunda bako récupérer ba territoire na biso nyonso etikali muke. Oyo ngaite ba soda na président Fachi. Ba oyo bazali ya yo ya solo. To bandi déjà ko réfléchir comment commettre fin à guerre à est. Moyennant ba force na biso tozali na yango. À quelque temps le malheur est bon. Kagame kozanga koya na Kampala na Angola, biso ba mususu tomoni kezali réponse ya Nzambe. Yangwana déjà. Soki guerre oyo ya Kagame ngake sila. Elingake sila na négociation, balingaki ba traiter biso de faible. Pona ngai to sili sango na masasi. Yangwana ngai nazalaka vice-présidente nationale statutaire ya wazalendo. To ebite mutunina eko peksa biso tolo bakate makambo ya este. Lelo na lobby parce que l'article 64 na l'article bele na constitution pesinga autorisation. Et je suis ressortissante de l'est. Yo mutopesaka ordre wana na lobby j'assume.
Président Fachi, bana na yo bazalendo bazali na front. Na ba o bazali na Goma. Ba o bazali ba Butembo na Nord Kivu presque nyonso lelo na sololi na 24 personnes. O bazali na 24 front. Ba yebi singana yebi sayo boye président yo kangai papa. Ya liboso batinda ka message chaque jour. Na batu ya état-major général o bazali sur place na Goma. Balobi ba généraux bazali na este baza ebele ko le kakuta tabo bazana Kinshasa. Mais bazo comprendre te ce qui est à trahison ce que zanini bazo comprendre te. Bazo pèse information vraie mais information comme la kayo te. Balobi bazana confiance atana mutu moko lisusu te à part yo moko mutu ozali ko bundela bango du vrai. Balobi to yebisa yo boy. Arme otinda ki kuna bazana ngo ebele. Donc l'armement na front bazana ngo lisusu problème te. Comme Melana Kolia, ce n'est plus leur problème. Pe balobi population à Nord Kivu tozali ko féliciter makasi. Bazo s'occuper na bango Kolia na Komela. Bazanga ka komi finikate, bana Gomba bazali ko se cotiser. Bana Butembo babunya babeni kuna nyonso ezali ko soutenir bango. Balobi problème batikali nango eza kaka moko. Balobi longolela bango général Faye. Oyazali, commandant chef des opérations. Pona nini? Bazo comprendre te ndenge nini? Muto azali chef MG, chef d'état-major général, ya force terrestre. Azali incapable ya kosa la stratégie, ya kopanza bango na bafront nyonso pour permettre à ce que bafront awa déjà basi bakamata kamata bamboke ebele, babunda kaka mbala moko guerre sila. Mais azali ko entarse bango nyonso place moko. Na place bako bima, nde ba ennemi bazo kotela pe ba récupérer. Bango basengi na yo président Fachi. Oyoka bazana besoin ko honorer yo, ba wazalendo. Nazana ba numéro na bango, nazana ba adresse na bango baza prêt ya ko témoigner liboso epa na yo moko. Balobi to yebisa yo boye président Fachi. Baza prêt ya ko honorer yo, ba beta masasi. Ba récupérer ba terre na bango yo Rwanda ezali parce que Rwanda azali susu na makasi te. Ba kosa ki biso balobi oh ba char de combat ekotaki eza lokuta. Bango balobi eza lokuta de lokuta. Char de combat ba F23 ezalaka 4 ezali neti ba en mauvais état. Mais FARDC na front azana plus de 50 chars de combat. Côté armement, bazana yango ya kokoka. Bango basengi kaka commandement ezala changer. Pourquoi ne pas donner au général Chirimwami azala pe chef des opérations lokolo salaki na Ituri. Basengi to yebisa yo boye. Colonel Nzita na colonel Dadi. Oyo bazalaka ava bunagana ekweya. Bunagana ezalaki bazaiko bunda bazo récupérer tango bazaiko kota ko récupérer bunagana. Colonel Nzita na colonel Dadinde bazaiko bunda bazo récupérer. Mais général Yav nde mutabimisa bango affermité bango mususu za soki na mujime mususu ki wapi. Basengi na yo président Fachi zongi sa batumi bale wana ne bayebi ba réalité akuna. Balobi lisusu to yebisa yo. Général, colonel, balobi comme on est colonel, na natala pona peso kombo ya solo. Colonel Henri, oyo azali na Kisoro na Bunagana na frontière. Azalaka neti corps diplomatique. Yo yebi, azali militaire ya liaison. Nazolo baba terme na bango. Depuis bobimisa ye wana. Pona nini bazono me mususu wana te. Parce que place wana esika azalaki. Ba ennemi bazo kotela wana pona ko destabiliser Bunagana. Ba lobito yebisa yo boye. Ba wazalendo oyo bazana Bunagana. Basi ba umeli ba kota ki deja na bazo zelaka commandement po ba attaquer. Commandement ezoyate. Ordre donc ezoyate. Ba lobito yebisa yo boye.
ba Ugandais na ba Rwandais baza na complicité bakosa yo te. Uganda na mwana ya Museveni bazali na complicité moko makasi. Basi batongi kutu na ba izine na sima ya wenze na frontière na tangela yo bien. Balobi izine ya masanga ya neti bazododo to aba melakawa ya bango pe basali yango ya Uganda waragi ezali na sima na ndaku ya na clôture ya douane na lupango ya papa Sadiki. Ezali ko distraire ba Ugandais ba bato ya Bunagana pour que ba s'occuper te na makambo ya guerre bazo melisa bazo teka ko moins cher makasi. Ezali izina ko distraire yo kanenge ba ennemi na biso bazali mayele. Balobi ba fongole lisusu izine ya mai pembeni ya marché. Poka kabala kisabatu ke tout va très bien au moment rien ne va. Balobi président baza prêt à kobunda ba récupérer ce que changer les bango kaka commandement. Président Fachi balobi ba yebisaki trop proche na yo mi balemi sato. Je ne veux pas citer leur nom. Bangonde ba yebi makambo na zoloba. Mais yakoka moi ba komisela ko message te. Président o se concentrer na ko récupérer ba territoire ya Goma ya Est et kozala honneur na biso. Si nous gagnons cette guerre, to gagnons na masasi et non na ba négociation et kozala loko munene makasi président. Bana na yo bazana Bunagana nde balobi na yebisa yo makambo nyonso yo. Mutu azaki kosunga bango Madame chef d'état-major général azaki ministre de la défense Sarah Mateke o azaki kosunga bango malgré que aza ougandaise babomie déjà ba M23 babomie balobi que azalaki kosunga ba congolais baye ko pesa so information balobi ba M23 nyonso bazokima bakei baka de réfugiés na Uganda banani bazofutela bango mbongo ba congolais bazana Goma ils se cotisent ba futeli ba M23 ba ticket ba M23 ba kimi na bango bazo kima tana na population bazo batama. Ça c'est déjà un danger président. Kaka ba Rwanda bazo kimi na bandako lobi bakoya ko bimna biso sous problème. Balobi si ya moyen ya kotia biloko no wana ya DDR wana ya kosala démobilisation et ya na mbongo nde zangi pour que baba na kokimisa ba M23 plus de 500 militaires basi bakimi ba Rwandais pona nini balingi na bango guerre te. Président guerre tikali muke sila moi makasi kaka muke. Peuple congolais, ayons confiance à nos autorités. Ayons confiance na batu na biso bazana ba front bazo bunda po biso to bika bazo bunda po biso to bonga to sambela pona bango makasi. Oyo na yebisi bino euti na munoko na ngai mais batu bazana front bien identifié bien connu nde batindinga na yebisa président Fachi balobi Bunagana kala wana nyose sie koma nango récupérer mais commandement za nango ba éviter bazali na yo to bazali na yo te. Voilà monsieur le président ba vérité o ezali soki olandi ba conseil makambo na yebisi yo dans quelques jours nous pouvons récupérer notre territoire. Peuple congolais nyonso ezalaka mabe te na Congo na makambo supe ya kitoko ezali soko moni biso toye ko yebisa yo donc il y a de bonnes choses. Bolanda te bilobela lobela bato ngana eko memelo sango mibale ya malamu sango liboso ezali ko yebisa yo que le lundi 16 décembre 2024 lelo na eko confirmer yo que makambo ya kozonge la misala ya arena e bandi lisusu. Pona nini e bandi? Tango toyebisa kabino que na IGF ezana batu ya des têtes bien faites là-bas. Toyebisa kabino que chef de service ya IGF Jules Alingeti soki akoti likambo donc il y a du sérieux. A dénoncer ki alobaki awa mbongo makambo zomo na clarté ba stopper makambo nyonso. Maintenant après ko sala ba vérification na makambo nyonso lelo basali équipe munene na kanisi bomona ki bango ministre na biso ya finance ye moko IGF na batu
ya oyo bazwi marché 1000 vestes babandi lisusu kozongela misala ya construction ya arena. Bandeko na ngai na Congo tokomi tango ya koyebaka batu malamu banani na bamiyibi banani na batu baflater banani na bato balingaka intérêt personnel banani. Gilles Alingeti oyo azali chef de service ya IGF tata wana toyebisi bino azalaka Monsanto tosi toyebisi bino il est notre combat soki kaka alobi eloko donc eza ya solo. Maintenant la République démocratique du Congo peut espérer que awa atie mutu na makambo wana, cela veut dire c'est du sérieux et puis misale ko salema ba promettre biso septembre juillet l'année prochaine 2025 tokozala déjà na stade arena o ebongisa mi déjà wana sango malamu te kaka koloba ka bilobela lobela ka bilobela bilobela pona nini.